Merci bandeko balandi. Baye nyonso bozali kolanda biso wapikani na monde oyo bozali kolanda biso. Émission Zibula Meso ezali yoko émission oyo ekolakisaka monene ya Tata Simon Kimbangu. To nali français la grandeur de Simon Kimbangu. Yango nde tina ya émission oyo nde yangwana. Po kopanza sango ya Tata Simon Kimbangu na monde. Yango nde émission Zibula Meso. Zibula Meso ezali momoko ya Kikongo. Eli kolobete tofongola miso. Et surtout bato bayindo esika niso tozwami tofongola miso. Pour ete Tata Simon Kimbangu na 1921 alongolaki moto moyindo bande noire na miso. Mais kasi biso tozo kozongisaka bande noire na miso. Or que tant wana ezali susu te. Oyo ezali tango ya Tata Simon Kimbangu. Bande ko balandi baye bozo kolanda biso to tombeli bino bolandi bolamu. Bozala toujours branché na émission na biso wapikani sika bozwami bo s'abonner po ete ya biso ekolakisaka monene ya Tata Simon Kimbangu. Ndenge na lobi ete Papa Simon Kimbangu kiangani alobaki na biso na kati tokoloba lisusu te bato bazala koyande bakopesa ba témoignage. Tozali na papa na biso boko découvrir ye soki azali nani ye moko ko se présenter po ete ayeli biso makambo ya minene toujours pour na kolakisa monene na Tata Simon Kimbangu. Yango to tombeli bino bolandi bolamu. Tokosenga kuna na machine kuna isika cameraman na biso azali afongola champ po ete tomona mopaya nini oyo azwami awa tokoloba na ye likambo ya Tata Simon Kimbangu masolo tozali nango na ye. Mbote papa. Mbote papa. Papa okoki ko se présenter po ye bandeko balandi baye bazali kolanda biso po ete baye ba invité nini o lelo tozali masolo. Nga kombo nanga papa José Mpata Costa. Nazalaki pasteur na église ya message ya William Marion Branham. Bato mingi bakozala étonné ndenge bamoni nga lelo nazo lobela makambo na koloba. Naza marié na mama Cécile Owale Nzambe apesi biso bana 4 ya liboso Shalom Costa ya mibale William Marion Branham Costa ya misato Alléluia Costa et puis ya mine Ozana Amen Costa. Naebi pourquoi natangi bakombo na bango parce que bakokota na kati ya makambo oyo tokolobela awa. Merci bandeko balandi na banza bowisi kolanda révérend pasteur Maye oya yebisi biso azali nani. Bandeko balandi esika bozwami soko ozali na papier, soko ozali na cahier, doit biki comment quand même, c'est très important. C'est très important na ndenge ni po ete émission oyo tolobaki ete kombo nango Zibula Meso. Fongola miso bandeko bato bayindo esika tozwami. Tokoti mbala moko directement na thème na biso ya mokolo malelo po ete tosolola na papa pasteur Mai oyo amemeli biso mokolo malelo. Papa likambo oyo yeli biso mokolo malelo ezali boni. Nazala mwa mingi nakoki kosala même livre bato batangi pe baza édifié. Mais nakoloba oyo eza vraiment important parce que mususu eza un peu privé yanga moko misusu soki nalobi yango ekozala peut-être ba dégâts ya kosakana te. Ah bon? Oui. Mais nakoloba oyo ekoki ko édifier bato rapidement. De reste ndenge nzamba ko conduire nga un jour soki naza convaincu nde nakoki kobimisa yango surtout pona ba église na biso ya réveil. Nako continuer na nga. Continue na yo papa. Parole les apai na yo. Alors nauti vraiment musika
bato mingi jusque là bakomprenaka mpenga te. Non papa, d'abord ofandi wapi? Navandi na Montréal na Canada. Nazaki na église na Montréal na Canada. Ozaki na église ya yo moko? Ah ouais. Ngai moko nazaki pasteur. Mais peut-être na kolobela makambo église soki na komi na niveau moko boye kaka na lisolo na biso. Muto pa kanga ke église wana peut-être bato ba comprenaka te. Muta kanga église wana ezali Papa Simon Kimbangu. Akanga ki yango na ndenge nini? Kokanga église expliquer nanu bande ko bazolanda biso. Na préféré so na komi na point wana. Voilà. Wana nde na ko toucher mena point oyo ndenge akanga ke église nanga. D'accord, OK. Le bamo makasi po bande ko balanda biso kitoko. Makambo na zolo bawa mingi mwasi nanga aza témoin. Mama Cécile Owali. Ba oyo ba ebiye ba koyi ko benga ye aza témoin ya makambo ebele oyo na koloba awa. Naza lelo kolobela Branham te. Tolobeli Branham mingi. Tolobeli ba Billy Graham mingi. Tolobeli ba Oxbourne mingi. Mais lelo tozolobela Papa Simon Kimbangu. Oyo bomona la lati neti sak neti liputa wana. Yendenga na ekolobela lelo. To lobeli mindele mingi, c'est le moment ya kolobela pe ba oya biso parce que depuis na botama ti lelo na koyi kolobake muto abokolinga eza Papa Simon Kimbangu oyo ya liputa wana selon ndenge bato babengela kai. Abokoli yo na façon nini? Ko bokolanga oyo nazoloba tango na perdaki mama nanga na âge ya 4 ans. Ba difficulté nanga, ba problème nanga, ba besoin nanga, nazaleka komona papa moko ya makolongulu. Alata neti sac boye, mais nazaleka vraiment kokoka ko identifier. Donc sac boubou. Ah, boubou pembe. Neti liputa. Ouais. Ah, neti liputa. Nazaleka vraiment kokoka ko identifier te. Azan nanyo juste. Parce que na ba difficulté nanga, na ba problème nanga, azopesa nga ba itinéraire. Mwana nangai salabo kozwa solution. Moindre problème aux anango. Moindre problème. Abimelio. Abimeli ngai vis-à-vis comme ça. Nazalaki mi non, nazalaki mi komona na ba songe. Ceux qui songent te na voix. Donc songe na voix. Voix wana bana oyeba yendengni ta oyeba katango na expliquer na place wana. Tamsu voix ya pambe zo bimela yo. Oyeba kindengni eza tata wana ya makolongolo. Na yeb nazalaki koyeba parce que bona solane mingi. Na ba songe nanga tango azoloba na yebi voix na ye. Alors ceux qui na moni eboete na koyoka voix. C'est rare pena na mona eboye. C'était rare mingi nazalo moni na ba songe to na voix. Alors tango ba maman ba kufi na ngina toucher na point moko très important mais na ko toucher ngo après tout ça entre parenthèses tango na ko kota na likambo nkamba wana nde na ko ya ko fungula ngo pena bien ba mama tango ba kufi na laki mwana muke et arriva ki ba problème nanga ba difficulté nanga na zo mona ka papa moka makolongolo mais une fois na ko mona mama o ya botinga na mama kulutu parce que ba kufa ki presque balanda na ki na mona bango tango na moni bango na gangi na bi me bino ko kufa balbino tokufa te José tozali bazolo bape nzela moko bango mibali ba phrase nyoso bazolo ba nzela moko. Ah bon? Babi tokufa te tozali. Oh, ngana bite bokufa tokunda bino na Gombe. Balobi lisu nzela moko José tokufa te tozali. Na tuni bango boza wapi? Babi singa tozali na mboka moko boye. Na insister na bimboka ngo eza wapi? Ngai fona ke na mboka wana pona mona bino. Babino yo moko il faut découvrir mboka wana. Mais mukolo yo ko découvrir mboka wana. Ko bosa na biso te osalisa biso. Oh. Na tuni bango me boye bisanga mboka ngonga na kokende na kosalisa bino. Balobi eza permis te baye bisanga ngo. Nga moko fona découvrir yango. Même ko na ko découvrir yango na salisa bango. Wana après un moment batali montre balobi non il faut tozonga parce que tant na biso ya kozonga ekoki tozana tango bapesa biso ya kokota na oto ko ekobima oh mbala moko na moni
baza souté Balimwe. balimwe wana pona ba mama. Maintenant tant na ko koma na Canada na ko se retrouver na ami nanga intime oyo batu nyonso bayebi Mike Bibako alava na yolo na veni moko Wando tokoli na ye ensemble tolo benge mingi Mike mutayambinga na Canada parce que tozali na États-Unis après bango bakoti Canada na mwasi na ye Cécile Simba alors va na ezo ba laxing itinéraire ndenge na boya pona kota donc na kota Canada bango ndem tu ba dirigeant kinga et ko arrivé Mike akufi je crois après une année tanga na koti mais avant kufa tozali ko prier mingi na mwasi na ye Cécile Simba. Maintenant na ba prier na biso ngana ye ko mona papa ya makolongulu wana nazolo papa makolongulu pona bosana te ndenge nazala ko identifier parce que nazala ko kwa koyeba te azana na moni papa wana makolongulu ayebisinga lobi mwana na ngai oleli mingi pona camarade na yo ki lo sambo wana mais il faut akende kaka il faut kaka akufa nabi me yo papa makolongulu ozo lo boki lo sambo nanga ngana zo sambela nzambe mais ndenge nini yo ozo lo bake oyoki lo sambo nanga donc yo zo ka ba prière nanga abi mwana na ngai a répété 3 fois mwana na nga na yo ki kolela na yo na yandeko na yo c'est-à-dire moi si na ye alobi il faut akende na ko yebisa yo po otika kolela ezata na efa kende na tuni akokende quand ayebisinga akokende dans 2 jours na 10 heures na la muki tango yo yebisa yo wana camarade nona na kufite te wana na kufite mais annonce déjà que akokufa annoncer nga na tika kolela parce que c'est vraiment aza ami oyo na memaki na motema tala tokoli na ye tokekuta na suna bamboka wana ayambi yo pe bien kuna na mboka ayambi pe bien alors ayebisinga dans 2 jours na 10 heures akufa maintenant nga nazali na kayu moko nazali kosala po mwasi na ye aza kotikala na ye mpo na babesoin na ye maintenant nga na bandai kokende kayu wana pe apasi ya komema bamoteur banda ntongo bomema bamoteur bozokende kokotisa na entrepôt alors nazali kosala yango mpo na ede mwasi na ye na ede mpe Mike camarade na nga mpo bazali su na revenu te nga so nazwi mwa chèque na nga na ye tokaboli yango tosombi mwa baprovision biso nyonso mpo esalisa biso maintenant ezalaki je crois samedi na butu si je me trompe pas maintenant mardi na 10 heures nga nazali na boulot tozomema bamoteur na biso comme d'habitude bamoteur à piscine après un moment donné namoni téléphone eleli moto abenge nga ser na biso mosusu bijou eleko abengi nga na téléphone abi frère José po alobaka malembe bongo frère José Mike akufi ntango alobi bongo natali montre na nga 10 heures nabwaki moteur oyo nazalaki nango nabengi superviseur na biso nayebisi ye nalobi c'est fini mosala na nga mpe sili nazali kosala yango mpona soutenir ndeko na nga nayebisi nga kakufi c'est fini navandi na raisonne nalobi papa makolongulu wana soki alobi eloko eshwaka te naye kozonga ondire nandimaki te ntango naye kokóma namoni bato ebele bazolela ntango nakoti mwasi na azolela azobaluka na mabele Mike akufi kaka ndenge alobaki papa makolongulu alobaki ndenge mpe esala alors maintenant ntango Mike akufi eleki 2 semaines naye komona mpe Mike ayebisinga abi José il fallait normalement biso mibale tokende tokufa mais yo oza na nzambe moko il faut batela ye malamu alingi yo mingi nzambe wana nani papa makolongulu wana maintenant ye Mike nayebisi ye yo Mike okufa me ndenge nini ozozonga boye ayebisinga abi José nakufa te ah bon okufa te mais tokunda yo no abi non nakufa te nazali natuni oza abi aza na mboka moko boye José pardon mokolo kodécouvrir mboka wana salisanga
nakomaki na trouble moko ya kosakana te kuna otali ya mama na yo alobi ke soko komi na mboka wana salisa ngai ale kuna sikoyo camarade na akufi susu ayebi soki ntango okoma na mboka wana salisa yo salisa ye maintenant nakomaki na trouble mais oyebi mboka ngo te nini nayebi mboka ngo te nakomi maintenant kobenga bapaster bacollègue tobandi kosolola bango bon selon bango balobi eza diable satan azoambrouye yo lucifer tout ça ndenge kaka ezalaka mais nga naza trouble nazo mama na nga non il y a quelque chose oyo eza caché esili ntango nga nazomona nini wana ntango nazomona Mike wana azoyebisangaki akufa te aza na mboka moko boye mwasi na ye kuna mpe azomona même scène ah bon tomona yango même scène nga nazomona koto oyo azomona koto oyo maintenant na ntango nalamuki nazolinga nabenga mwasi na ye mais nazokoka te parce que azalaki déjà choqué na bamakambo ebele mais nazosentir il faut kaka nasolola ne naye kobenga ye na telefone ntango nabandi kaka koloba boya gangi alobi oh mais eza ndenge monga mpe namoni lelo nazoluka kutu nabenga yo parce que elekeli nga nazwi mutuka naketi place azalaki tobandi mena kosolola yango textuellement ndenge ya moni ndenge nga na moni aza na mboka moko natuni mwasi neme siko mboka yango ezani parce que bamama mpe bayebisanga likama mboka wana toyebi te mwasi nakota bapriere 3 jours à sec sans kolia sans komela mai mpo nzambe alongole na mboka wana alors tolongoli ye mpo tokende mosika te papa moko Jules bato nyonso mpe bayebaki ye kuna papa Jules mwasi na ezalaki mama Marie papa Jules akufa biso mpe kaka motu tokunda papa na biso wana maintenant papa Jules ntango akufi nayaka mpe komona ye papa Jules ayebisi nga alobi petit na nga naza na mboka moko nazosouffrir nabibe papa Jules makambo mboka oyo bato ebele bazoyebisanga makambo mboka ngo mais mboka ngo eza wapi yebisanga pardon abi petit na nga moyena yebiso eza te il faut kaka kodécouvrir yango petit sala attention mokili eza mystère donc ezalaki secret na bango bakobimisa koma mboka wana bakoki koloba te fo yo moko découvrir yango ye mpe ayebisinga yango 3 personnes maintenant biso na message ya Branham soki eloko ekomi kaka 3 fois ezala suspect ndenge Branham enseigné biso Dieu est parfait en 3 donc chiffre 3 pour na biso eza na signification moko ya monene wana tango mena na koya kotouche nkamba na koya mwena kozonga na makambo na lobi ya bato misato wana baza na mboka moko boye entre parenthèses maintenant vi na nga mobimba namonaka des fois nazotambola naza makolo ngulu yo moko susu nga moko soki nasali voyage moko boye komona na me retrouver na makolo ngulu nalati bien me makolo ngulu nakomi koyoka soni nazwaka basonge moko ya makolo ngulu une fois nazali koprier mpo na mama moko azali malade ntango nazoprier rien na ngai na expérimenté mpe na guérison sur place na meki rien namoni papa makolo ngulu aye ayebisi ngai abi mwana longola mapapa longola kaka mapapa na yo wana mpo ngai naza koprier au nom de Jésus nalongoli nanu mapapa ayebisi ngai alobi zwa 3 codes 3 codes oyo Père, Fils, Saint-Esprit c'est fini code wana code sikoyo navandi na bino biso Branham atei biso non au nom de Jésus mais papa makolo ngulu oyo azoyelanga 3 codes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit tellement nazali na choix te bato bazalaki ebele mpo na soni ezala te nazali koluka mpe na solution nalongoli basapato natie na pembeni nasimbi mama wana au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sois guéri sur place. Ah bon? Sur place. As-tu guérison par la moko? Sur place. Naïko comprendre Branham aloba eloko moko. Voilà. Que ce qui a souki na problème a utilisé 3 codes. Est-ce que 3 codes doivent vous aller en côté entre parenthèses? Maintenant est arrivé na tamo konga ina Mike wana Vancouver. Wana ce qu'on a ça. Pour ya kufa ina Canada. Mais wana na kisasa. Tozo kende église na Mbinza. Bato mingi ba église tozo kende ezaki
église ya pona banote ya kala depuis bon mwana tindenge na koma kibo. Alors tozaki ko se collaborer na église moko na Mbinza. Biso église na biso ezali na Yolo. Wana ba groupe de prière d'église à réveil. Pas ba Jacques Kambala aza neve nani neve ya Félix. Tozaki ke nemi ni kuna. Na retour na biso to komi na Kitambo magasin. Papa makolongulu aye. Na yoki voix na ye. Alobi mwana longwa place oyo bato bazokufa. Ah bon? Si on a réfléchi na bi papa makolongulu oyo na lobe loko moko te échoué. Na bisi Mike tolongwa bato bazokufa Mike abando sekana. Maintenant na bisi bato nyonso bazali na area bis wana po tozali na area bis na Kitambo magasin tozo la bis. Na area bis na bisi bato tolongwa place bato bazokufa bato bazotala nga bazocomprendre. Na benda Mike wana boye na makasi tant nazo benda ye mutuka mobeza koya na vitesse moko na éviter na ko expliquer ngo koma eraza bato nyonso place wana Mike asubi na bilamba abi me José yo ozoyeba makambo ndenge nini na bisi na abi papa moko makolongulu ngape na komi bobanga Mike ayibisinga tolongwa place o parce que yo lobaki bato bakokufa bakokanisa biso tolongwe mbala moko. Donc, nakutani na mwa makambo vraiment ebele. Même naissance nanga, eza naissance moko très compliquée. Ngata on a botamaki mbanda ya mama na biso. Mama na soki na osukola. Mbanda mama c'est-à-dire? Donc moi si mususu ya papa na biso. Oui. Ayokaki ke mama na biso aboti mwana. Konga na botama neti mundele. Bato nyonso bazale ko admirer selon ba histoire. Maintenant banda mama na biso wana ayi anka ayaki na hôpital na éviter soki abombamaki ou comment mais tant que mama bimi ake ko sukola mutazaki pété na chambre hôpital wana. Maintenant aya koti azi bébé il y a 3 jours 2 ou 3 jours azo balola e kingo ndenge ba mama na biso bakamola ba pondu donc aboma yeko apa donc azo boma ba yo kuta ya azo balola kingo pena boyi mais bakangi ba docteur ba meki ko examiner bébé ngaku tunazo seka nanga bon seka ba docteur balobi mwana oyo abombami quelque part balobaka bongo bazuye bamemiye na mama na biso wana c'est-à-dire mwasi ya papa na biso mosusu bake na ye nakufa te nazali ntango babeteli nga histoire wana mpo babombela nga na famille mais ntango baye kobetela nga donc mama moto abanda kobala mutu ezaki yo eza nga. Ah bon? Donc naki na 3 jours 2 ou 3 jours donc baye kokuta ye azobalola kingo ya bebe ya 2 jours 3 jours bato babenge na kufi ba docteur bayemba basali nazo seka babi mwana oyo abatelami quelque part. Alors tant on a koli baye ko betela nga lisolo wana na comprendre c'est que papa makolongulu wana zalaki. Alors pour on gagner temps et arriva qui maintenant na kin nazo ko basute. Alors c'est loin ngolé zo pesa bato bazota balunda bambongo tout ça na bien na ko ke luka vina peut-être na ngola mais avant na kende Angola na sambelaki tant na sambeli papa makolongulu aye ayibisinga lobi mwana okokende kuna tango okokenda Angola kuna nde okokota na église ya message ya William Marion Branham alakisinga même temps na kokota na église yango ndenge kozala ye moko muta donc atindaki okota kuna na église wana ye muta tindanga na kota na église ya message ya William Marion Branham. Alors tant na ye ko sambela bongo na binga na église ya message ya William Branham bon tozalo mona on eti ba secte eti biloko moko boy compliqué na bi mais papa makolongulu c'est que amuta mystique comment kotinda na église ya Branham. Bon, na kipete popo ngam nazaki nanga na réveil azotinda nga siko na église ya Branham na kipete popo sa nanga izalaki vraiment na kende to ka vinanga na bibo yo papa makolongulu
yo muto aka ko répondre na ba problème nanga naza na besoin mbongo ti pona kenda ngola otie une épreuve na tie na épreuve donc chaque fois nazo tie na épreuve malgré azo sala mais nazo telemelinga maintenant na santa force moko boyeli ngai nayoki voix na ye bima libanda oza solution na bimi na okende na nga bongo bongo natala na sebo na moni gourmet en or ya munene nazwi yango mbala mona simbi na liboko kilo pa na moni pe papa moko boye azaki bien ba costume très bien là na bimi papa akoza na mbongo na bi papa okosomba ndongo topesanga mbongo mpo na yebe nanga valeur nango te papa nazwi yango mbala moko atie na poche adiscute te te tosolola mpe te est ce que koza ye moko kaka te tata makolo ngulu ye moko asali yo jaje kaka wana ezaka ye moko wana nayebi te ekoza ye et puis chose étrange papa nazali na mbongo déjà na poche na ye ebele voilà abimisi mbongo apesi nga azwi nini wana tie na poche mbala moko abandokende donc démarrage na ngai ya kokenda ngola yango wana ntango naye kokóma na matadi nakutani na papa mpo nazali na place ya kokende te nayebi mutu te nakutani na papa kombo soki ye na koloba mpo nalukaka mpe papa nga amoni nga bimwana ozotelinga na boye nabime papa na place ya papa nazwanga tianga na ndako na ye ye alali na se nga nalali na mbeto na ye ayambi nga très bien après na ntongo abongisi nga bien na sukoli na lie ayebisi nga asombeli nga bakarton tomati banini tout ça so nakomi na mwanda nateka mpo nayeba ndenge na kokota ngola mpo nayebiseke naokende ngola nazwi mutuka tobandi okende mwanda mais na ntango tokomi na mwanda na ntango wana babsrs bazali kokanga terrible à partir ya ba 20h 21h 22h mutu akozala libanda te mais biso tokomi na 22h na mwanda mpe nayebi mutu te maintenant soda moko tozalaki na kati ya camion komene ezalaki capitaine Mavinga soda natali nga bime peti bato bazokita yo okita te yo ozokende wapi epuis na baokanga oti nga na bi vie naza na nga na mutu wana te mo ozokende wapi o juste nayebisi ye na ye mwanda mpo nakende ngola abisi nga na bi oke zwa saki na nga apesi nga saki na ya basoda atie ngango na mokongo abi tokei mpo bakango te nakomema ntina ndako nango kolala kuna tobandi otambola na soda wana babsrs bazokanga bato nga bazotushe nga te mpo bamoni nga na ye toye ntina ndako ya capitaine Mavinga nalukaka ye mpe bon mokola kolanda émission peut-être moto ayebi ye obi ata aza susu te mais mwasi ne komona ezalaki mama Cécile na mwanda capitaine Mavinga mwasi na yambi nga très bien maintenant arrivaki tovandi tozosolola courant ekei etango courant eke molili moko donc okoki komona ata mutu na pembeni na yo te eloko nani papa makolo ngulu aye ayebisi nga alobi mwana na ngai tala na se mwana tala na se ozokaka son nazoka voix na ye sikoyo nasali sikoyo neti natala na se boye kota likolo na nga na molili ya marque wana me namona lumière moko ya makasi et se projeté juste pembeni na likolo na nga wana lumière ya makasi me bango bazomona yango te na kati ya lumière wana natala boye scorpion ya monene ya kosakana te scorpion azotourne bondire babambi eloko ondire azwi vertige na sota na telemi likolo ya kiti oyo navandaki na gangi scorpion bato nyonso panike maintenant tant que capitaine Mavinga pelisi lumière penunda pétrole aye place nazalaki batala boye scorpion munene azotourne wana babambi ye brique ya liboso rien akufi te deuxième brique rien troisième brique rien capitaine Mavinga abi eza makambo mosusu azwi pétrole abwakeli apelisi moto scorpion aziki moto esili scorpion azakaka ayaki kokufa nde ntango batie na carton alimete ya nini ya ambassade babwakeli carton nini pétrole bapelisi wana nini tomonaki scorpion akufi maintenant capitaine Mavinga atalanga boye azomona papa moko boye très compliqué abi me petit oza na mutu moko aza pembeni na yo oyo nani petit yo oza moto mystique
oye na ndako na nga po tante bisonga na bime vie naza na mutu te abi mutu aza pembeni na yo petit mutu aza mystique makolo ngulu kutu nga wana na comprendre que papa makolo ngulu aza nazo sala semblant mais attaquer nga pena mabe capitaine Mavinga anga créer nga siko problème que nazo draguer moi sinaye donc na inde pona draguer moi sinaye mon kande ba soda bazala na komi ko banga na bia nga na kofi papa makolo ngulu a créer nga problème maintenant moi sinaye bendanga na pembeni na bia moni mobile ndanga ndinga zo soupçonner un jour ko bala moi si komboni ko zala Cécile on dirait prophétie komboni ko zala Cécile ah bon ngana bia bo abi oui okokanisaka nga na kombo mwasi na yebisanga bongo capitaine Mavinga komo sala sikoyo nakenda ngola parce que a se débarrasser nanga akomi kobanga maintenant tozi nzela okende Mwanda pona kota Kabinda na frontière ya Yema tokomaki mwa retard le temps osala ba formalité boye mbongo pe ezalaki ya kokoka te po tofuta ba formalité yango nateki mwa carton nanga ya tomate nalaki nango me esimbi te maintenant capitaine Mavinga tala boya moni mutu wana lisusu ya makolo ngulu aye abi petit mutu wana eza pembeni na yo mutu wana ye wana yakusani mosika abi mutu wana eza pembeni na yo petit mekana lokosenge nayebi te aza nani mutu yango me mekana nga siko na vandi na raisonne na bia na minute oyo papa makolo ngulu azawa naza na choix te na raisonné na bi mais papa moi azala ta mundele te vraiment mutu mwindu so azalaki mundele nga mona ngana saila ba publicité mais mutu mwindu est-ce que aza ndoki ou bien aza nani je ne comprends pas mais na na choix te na lobi dans le vide yo papa makolo ngulu bazu ba ebi singo za pembeni na nga si réellement zali awa si réellement yo zanzambe parce que yo kaka ba prière na nga et pozo pesa nga ba solution nzamba za na échec te nga lelo soki na kokufa baboma na bango nga mais nakota na frontière oyo ka ntango nazosala prière wana bakangi frontière ta ekoki moto akota su te bazodégage bato balonga na terrain neutre bato akota Congo bazonga kota Angola mpe bapanzi bato c'est fini capitaine Mavinga ayebisinga lobi petit awa esili ndenge bakangi ekomi kaka lobi nga na birien lelo na kokota nayebisi papa makolo ngulu si réellement oza nzambe bafungola frontière onga na kota bamona nga pete otie une preuve nakosala mpe formalité moko te tala ntango nazoloba bongo namoni chef ya kote ya Kabinda azoya donc na ye lulu na bagarde de corps na ye na basoda na ye akomi wana boye abandi ogangela basoda na ye nayebi te loko te aza kogangela bango ezalaki na portugais apres ayimbala moko fungoli nini frontière longoli ba barrière wana longoli abando luka soke loko nini ko basoda ni bazotali ba comprendre nga tango na tali kaka ba fungoli frontière na bi papa makolo ngulu asali na bandi koya capitaine Mavinga bi petit kokende te ba koboma na bi na kokende na bandi kokende wala ba mbila bien armé na traversa bango na leka même chef wana na balubi na tali capitaine Mavinga asimbi mutu atie maboko na mutu donc ozoleka bango bazomona na bango yote bazomona ngate tango na leki bango na tali capitaine Mavinga afungula munoko makasi atie maboko na mutu abi me petit oza ndenge ni muta mystique atie kaka bo nzoko tata liputa azosala atie kaka bo siko aboko kende azozela na atala po na kokende wapi na kotiti est-ce qu'on a okende ya mituka pe zate na tala siko mutuka moko boye ezalaki na coin wana bato pe bamati déjà mais ezokende te namoni chauffeur akiti abandi kogangela nani receveur na ye mais ndenge nini tozozela nini bandakala wana bato basili ozokelanga problème abandi kogangela nini ye mpe siko receveur abi me nga nazalaki kozela yo nga nayebi te vie yo nde moto kodemare mutuka natali bona abi rien papa makolo ngulu nzoko manevre wana ezalaki mpona yo lisolo nazoloba je crois bato ebele oyo tomataki na bango mutuka wana bamonanga mpe ndenge na kota bamona na frontière bamonanga te na bambila me na ntango na ye na matimba namona mutuka wana ntina likolo mukanda te eloko moko te nini te maintenant
mutu moko congolais azaki congolais pas olo balingala adi me ndeko na moni ndemo zo traverser ba soda wana na ba chef wana uzana pona bangisa ye atuna nga so question te na ebisi ye naza mystérieux ko tuna so question te sur le problème mutu congolais va vandi moko nie akoti malili to bandi okende chauffeur a démarré to bano kende tango to bano kende na type capitaine mavinga la musika capitaine mavinga tengabo to bandi ko kende total na sima boy cortège ba mbile zo ya ba zo beta ba masasi boy donc on dirait ba comprendre que fraude mo salami ah bon tala boye sorte à cortège wana na ba mbila na ndenge ba beta masasi ba zo chabu ba cha mutuka ba otemisa mutuka natali ka na bia nga na kufi na sambeli na sengi pardon na masumu nanga na yebi ke na kufi ba koma wana boye po mutuka na biso sko chauffeur a telemi ba ye ba cercle ba bi rebelle mo ba kotia na bi na kufi donc chaque mutazo là que ça va jeton ba papier na et tout ça nga na lote maintenant tant ba komi tour nanga ba sauter ba ke mene pas ya garçon oyo azo poser ka ba question na ye pas bon. Garçon a telemi ba bi mais papa mais yo ba tuni yo tenga na bi naza mystérieux so le problème te autour na le souté donc na côte frontière wana sans que ba monanga ba détail mususu peut-être to za tamulai ti to komati na kabinda wana donc eza mulai maintenant ezalaki au moins 2 jours et arrivé sikoyo ke fona nazwa hélicoptère oyo ezalaki okende Luanda me nazalaki na mbongo te natikali kaka na mwa bamiete moko boye na coopéré maintenant na bateau na mutu moko ya équipage ya bateau po akotisa nga na mwa mbongo moke kaka nazalaki nango abi peti na koyede yo problème te ntango bazokotisa bato na bateau aglisse mpe komona nga mbala moko akotisi nga na vandi maintenant ntango na vandi bateau ebandi okende nango na babutu to bandi okende na biso na bia nga wana pepele na Luanda maintenant tant tokomi na kati ya mai na haute mer contrôle ebandi bandi kocontrôle chaque moto akotaki nga maintenant baye kotrouve ke naza na nga na bapapier te mindele baa bato mabe ya mabe bazwa ngai babwaka nga na kati ya haute mer bato bamona papa moko ya makolo ngulu ayambanga boye azongisi nga na kati ya bato ah bon bato bapanzani na mindele wana point balobi moto aza ndoki maintenant baza kobanga nga na kati ya bato navanda na kwe na nga moko papa makolo ngulu azongisa nga na kati ya bato histoire oyo nazoloba mais sikoyo bato wana ntango babwaki yo na mai bato bagangi bayobi kaka moto akufi babi moto akufi na minute moko bamona yo ose retrouve sur na kati seconde donc esalama ye neti boye azongisi nga na kati ya bato bato bapanzani babi moto aza ndoki donc nakufa te ntango naye kokóma Luanda badetail wana mpe lisusu nalingi kotusha yango te mpo eza molai na ntango nakomi na Luanda eza molai lisusu me bapoint wana nakotusha yango te mpo tokolala nazozwa bapoint oyo eza essentiel nabandaki maintenant koluka église na kokende nazomona te naye maintenant kokutana na nzela na frère moko asimbaki brochure ya William Branham comme ezalaki André Vuzantoko bazalaki na frère Mboku akufaki déjà père son âme natuni bango nalobi me o brochure ya Branham ti babi oui natuni bango bino ba Branhamiste babi o to ba Branhamiste église eza balakisi nga église na Petrangol na Kamakongo bato bayebi yango la bayebi maintenant première fois nanga ntango nake église wana ndenge papa makolo ngulu alakisaka nga ntango okóma na église ya Branham okomona moto oyo okomona moto oyo okomona moto oyo bovanda na ba moko boye eza trou naseke trouva naza na ba trou wana natala na pembeni boye même moto oyo alakisaki nga comme ezalaki José Chichi apesaki yo na kombo
te apesanga kombo te alakisanga elongi ya mutu. Ah bon? Donc natala boye muto nga na monaki je comme ne peut José Chichi natali suna pembeni nanga boye mutu lisusu oyo na monaki tovandi ba moko tanga zo lakisanga boye tango kokoma ko okuta na bateau tokanga maki pena ba José Chichi wana tokanga mina ba André Vuzantoko wana na frère Mbuko ya kufa tokanga maki koyana na l'église à message à Branham yango wana maintenant na église à message à Branham tant on a zo prier ba jeune ba nini tout ça na soko komona papa makolongulu wana ye mwana na ngai na yoki nyonso sengi kotungisa malisu te na pesi solution et puis tant azolo ba bongo solution ezomona na directement nano échoué te nabi mais comment siko muto yo ya mutu mwindu ngana zo prier nzambe yazo ya kopesa nga solution azolo ba ki ayoki nyonso na sengi na ebisa papa makolo ngana zo senga yo te ngana zo senga nzambe et puis azako discuter te soka sa lobby sili abaluki akei abia pesinga solution to koti ba jeune ba prière ba nini tout ça au mona yaye chaque fois nazo prier yem tazoya et puis ba solution eza visible eza makamute ya boye boye zo monango et arrivé maintenant na ke lunda ko luka kaka to komi na lunda ezali je crois si na lukapa je crois maintenant fana kota bamboka moko boya kati kuna transport ezalaki moto munene moto amema moto wana soda akotinga na moto fille moko avandaki libo na sima na katikati na biso ngasi ko na sima mais biso na église siko ya message à Branham tovandaka bongo te mais nazaki na choix te tovandi fille wana liboso nanga nakangi ekutu boye ponga première fois pe na mata moto tobandi kokende tokomi na contrôle moko boye basoda batelemisi biso moto azala mema moto na biso pe soda balobi fo botika mbongo awa soki eza te bokoleka te soda na biso esiko abandi kosala trouble nga na bi me topesa kaka soda na bi non babandi kodiscute babimisa bamunduki bandi babeta na bamasasi bango na bango maintenant basoda ya frontière balobi non yo oza collègue na biso tokobomana te tokoboma nde mutu na yo moko sikoyo mutu yango bake pona nga bazwanga batianga contre nzete bato batombi bazoboma mutu neti bapandre yoka banda kobeta masasi wana siko basoda ya frontière bamaîtrise soda na biso mpo bazalaki ebele soda na biso azalaki ye moko bamaîtrise ye banda kobeta masasi nazoka mabanga moko ezotutanga na nzoto donc batalisi pena munduki na nzoto na yo mais ezokota te ezodenda ezokota te nazokaka bamabanga moko na nzoto sikoyo à un moment donné bato bazokanga moto akufia namona soda wana akoya genou nga naza neti boye liboso ya soda nazobeta munduki namoni soda baluki boye dans le vide akoya genou atomboli maboko pardon nayebi yo te oza nani azosenga sikoyo yo pardon azosenga nga pardon te azosenga pardon na mopanzi na nga dans le vide dans le vide donc ye siko azomona tata makolongulu ye azomona tata makolongulu sikoyo ntango azoloba nde selon ndenge azalaki kolobela na comprendre ke papa makolongulu azali malgré ça mais nga sina kufi bon nga nayebaki ke nakufi malgré nazomona bato naomona soda na ndenge afukami tout ça azosenga pardon mais nayebi ke nakufi nabia donc so moto akufi ezalaka nde boye akomona ne bato akomona makambo nyonso nakomi kotala boye bato bazokanga kimbandero bruso ndondoki fetichero nga nayebi meseke bato bazomona nga ubie nini na bandi siko kosala neti kopusa na kote bato bazalaki wana soda wana azosenga bapardon na ye nazopusa na kote bato balaki bato bazokima babi ndoki natuni bango eske nakufi bango babi yo tozomona yo ndoki kimbandero fetichero nabi meseke nakufi te nabeti bo nazali natala sikoyo motu pabenani soda ngo abaluki mpa na nga azosenganga pardon papa limbisanga
maintenant nakufa te nazoka te bato oyo bazomona papa makolo ngulu ntango soda obeta masasi ye azosala boye azolekisa ngo azosala boye bamasasi wana donc nga nazokaka mabanga me ezosala nango eloko te wana siko nabi papa makolo ngulu alingi nga mingi mais aza motu mwindu ifa aza mindele doute nange ezalaki kaka wana nakufa te bato babengi nga ndoki sango ekeke naza sorcier donc bato oyo bazalaka place wana lelo peut-être bayebaka nao naloba te eza première fois nazoloba makambo mingi nakoloba wa peut-être batémoin oyo baviva makambo wana bakoki kotémoigner maintenant naye kozonga na lukapa après nake mboka moko bala obenga chachonga bato mingi bayebi yango na ngola na kokende na badetail mingi te ekomaki à un moment donné nazwaki badiama nazalaki na ami moko komone mpe costa ami wana tozalaki baassocie napesi ye badiama nanga asimba nyonso comme ça tokoteka yango après nalali naye komona papa makolo ngulu ayebisi nga alobi na journée oyo ya lelo ntango bozolamuka onita azokota bakoboma bato ebele na mboka oyo yo kokoma 20h te bima oyoki mwana na nga bima nakemena mbango epa papa costa nani costa wana aza na défaut na lisu nayebaka pete soki akenda api akima mpe na diamango mokola kolanda mpe émission ayebaki nga na Canada donc naza vivant bato mingi bakazala kufa na guerre wana me nazali ah bon maintenant nake pa nayebisi ye nalobi guerre ezokota bazoboma bato ebele awa lobi na butu costa bandi koseka alobi me yo mpenza makambo na yo tika biloko wana eza babiloko apamba toyebisaka bino makambo ba église nga na bi moto ayebisi nga ngo nana eshua te ti baye koconvaincre nga ke awa guerre ekosalama te alors natosaki na nga te natosi te nalali mais esprit nange ezalaki bien te nayebisi bafrère oyo tozalaki na bango na comptoir wana tozalaki na frère Roger frère Pierre tozalaki mo ebele nayebisi bango na butu ya lelo bazokota na mboka bakoboma bato ebele tobima bango mpe baconvaincre nga baécriture ebimi bacitation Branham banini tout ça baconvaincre na bango nga mais esprit eza kosimbaka te makambo nazoloba oyo bafrère Roger bapapa Pierre banani bato ebele bayebi nazwi mena bible na nga nasimbi na liboko nazali na miziki moko ya lifoko cassette moko boye nazalaka nango nazala kolinga yango mingi nazwi cassette na nga wana mpe nasimbi nalati babote na nga nalaki nango nabongisi babiloko na nga na moshila na nga natie mbongo na kati donc nalali te nabongami mpena donc nazoréfléchir na bia nga na kufi natosi papa makolo ngulu te papa wana eshuaka te tant tokomi kaka 22h toyoka to mpo onita na okota bongo abeta na 3 coups ya fusil pa après elandani kakakakaka wana toyebike ye donc azoyebisa bino bobongama na ye ah bon après quelques secondes eyindi papacha après quelques secondes bato balobaka ke o guerre to attaqué o bitumba peut-être nano baviva guerre te mboka ekomi rouge sikoyo na ndako matiti toyalaki wana moyen tobimisa te parce que somo na bia na kufi nayoka voix sikoyo na libanda ya makasi on dirait projecteur one sikoyo papa makolo ngulu abenganga abengi frère Pierre na kombo po ye azalaki mokolo na biso nyonso po nga na bai na obima te na okufela maintenant ye abengi frère Pierre abi Pierre zwa bandeko na nyonso bobima nga nayoki voix ya papa makolo ngulu na abi wana mutu na nga makolo ngulu ye mutu alobaki gegere ekota maintenant nabangaki sute na bia non soki aza wana seke tout va bien oui bon tobimi ntango tonabima na tala donc mokili ekomi rouge
na bandi kokima bamasasi elekanga boye ziu mais okotanga te tokomi quelque part wana fille moko boye akoka esute akweleli nga na nzoto ntango akweleli nga na nzoto nga nazoluka na mibikisa ye akweleli nga na nzoto sikoyo erreur nasalaki natindiki ye mpo nga mpe naoluka nabika ntango natindiki ye boye to lisasi ekoti ye namona fille wana akwei nalingi napusana boye nga mpe eleki bu namoni ke so nakimi tout droit naokufa nayoka su papa makolongula abi lala na se banda kobaluka ndenge basoda babaluka na bandi kokende sikoyo nazobendana sikoyo ndenge nazobendana na bango sikoyo bakomobwaka babongo donc namoni yango eza retard kobendana bongo natelemi na banokimana na mbongo tokomi sikoyo quelque part na zamba bakomi kotindika sikoyo babengaka ngo nini arme moko ebimisaka lumière ya pembe na butu ebimisaka rouge te ya monene soki ezoya bozomona mpe na bula monene bamisile nayebi te soki ezani bato bazokufa papa makolongula ayebisi nga alobi salisa bandeko na yo histoire nazoloba oyo bato bayebi yango salisa bandeko no boza tout autour na bango yo baluka na ndenge ya nsima banda kokima na ndenge otalaka na nsima soko omoni eloko wana ezoya ganga contrôle c'est-à-dire contrôle na français soko okangi contrôle bandeko no nyonso balala na se biso nyonso nayebisi bango soki nagangi contrôle wana nga siko nazodirige bato soki nagangi contrôle bino nyonso bolala na se donc okomi prophète na bango maintenant towandi kokima nga na okima na otala na nsima soki namoni kaka bato ya contrôle bato nyonso bozoka na likolo ndenge ezoleka après soki esili tobandi soki okima soki nagangi contrôle bato nyonso balali nga mpe nalali tozoka ndenge ezoleka après toyei kokoma mena place moko moyen ya kocontinue susu toyei kokoma place moko moyen ya kocontinue eza te parce que ezalaki mai ya monene place yango moyen tocontinue eza te mpona kokatisa mai wana maintenant nayoki su papa makolongulu ayebisi nga alobi place oyo bokomi mpo bamosusu base retrouvaki ni place wana donc mingi base retrouve ni donc bakimaki mitakala bazoyeba te donc neti kimona meso tozoyoka oyo mutakala bapesi donc na trouble na ntango tozokima bamosusu bakima ni na bafille na bana mibali bapesi bango babiloko bazipizipi tokende wapi tosuki mai papa makolongulu ayebisi nga abi mwana na ngai zwa nzela ya droite kokende nzela gauche te yebisa bandeko na yo nyonso bokontinue na droite donc tout droit moyen tokontinue eza te parce que mai tokende droite nayebisi bango biso nyonso ndenge tozali awa tozwa gauche te tokende direction droite nga moko na liboso bato bakufi na koseka alors que na sauvé bango depuis longtemps tokenda nzela wana kaka 4 personnes dans la foule ya bato des milliers de personnes bango nyonso soda moko abimi wana ye pa kimaki soda ya kote ya mpela azali na basinga na bango bazalaka nango soki ndenge nini wana boye sikoyo basali système wana sikoyo tokokaki lisolo wana ntango tokomaki na nzage ntango tobimi siko na ville bango bakendaki groupe nyonso wana foule wana nyonso bakendaki gauche kote bakendaki kuna bakutani na mai wana kaka bazwi singa soda moko atraversaki mai yango atiaki singa koto oyo amemi singa yango ntina ngambo akangisi yango na nzete kuna akangisi mosusu na nzete koto oyo maintenant ntango bato bazokatisa il faut simba singa bozobendana nani akotikala nsima bato nyonso balingi bakota kaka po elekaki bato to badinda bakenda maintenant moto atikala ye kuna ya suka oyo atikala ye na ngambo po akota esu te alandi biso direction tokendaki ntango tokenda kokutana nde nde abandi kolela alobi bato nyonso wana bakufa abi oyebisaki biso malamu tokende direction ya droite bon nayebi te papa Charles tala mutu oyo asalisi nga na bamakambo ebele oyo nakoki koignore ye jamais eza impossible maintenant
tolongwe mena na likambo ya tchachonga wana tokomi mena na ngai na bala fille moko na otanga kombo te parce que bato ebele bayebi ye fille wana azali kotrompe nga wana nga si naza na Canada fille wana soki nabengi ye ayebisi nga ono mikolo aza epa noko na bango omona mpe nasololi na noko tusa noko mpe asengi mbongo natindi mpe mbongo soki nabengi mama na bango ono mikolo aza epa noko na bango or eza type moko bautaka France ye nde mutu azali kwambuye donc baovanda na bango na hotel nga sikoyo papa makolo ngulu aye ayebisi nga alobi mwana okenzela mabe wana aza mwasi na ote nazalaki kotya tembe jour moko aye pena na kanda ayebisi nga alobi mwana mwasi wana azokosa yo azovanda na mobali moko na hotel boye 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 kombo mobali yango apesi nga na kombo mobali wana abi il faut se détacher kaka na ye naye kobenga fille yango nabi yo est-ce que oza mpenza yape oh non naza na epanoko oza epanoko wana natiki ye naye kobenga mama na bango alobi ono akeveye namoni deja flou nayebisi mama na bango claire mwana na bino aza place tel moto azwa ambulia oti France napesi bango na kombo net donc wana papa makolo ngulu et arrivé maintenant pona kota pona kota mena Canada wana déjà balunda banini bambongo bandi koya nalingaki fille moko toujours na message ya William Branham fille wana mpe na otanga kombo te mpo bato ebele bayebaki tozala ovanda na Chicago très belle fille wana nga nazali na message ya Branham nakoka osala biloko wana te mais ndenge tolingaka mpe na komprenaka te sango epanzani mpo fille yango aza olinga mibali te me nga na resi ntango nalingi ye maintenant fille wana aye koremarke ke na olinga nakende poto ayebisi nga jour moko alobi ozolinga mpena okende kaka poto otika nga me fille oyo ndenge nini ayebi ke nangi nakende poto mpo nabombelaki yango ayebisi nga abi visa ozoluka baotielo na kaye na passeport te banda na kotisa passeport na defa immigration na biso kuna passeport ebimaka te 2 ans fille wana alobi ekobimaka jamais or nasalisa passeport wana yayebaki te nayebisi nga ekobima te baotielo nde visa na kaye. Merci bandeko balandi na banza émission na biso tokomi bongo na suka mingi esika bazwami ba regretter okati boye pona ni non ngonga ezeli ngonga bokolanda suite nango bokolanda ngo na vol ezali koya